Kondi Protège sont là, les agents de la sécurité. Ensemble, nous sommes là pour vous faire montrer des images. Comme vous les remarquez, Herman Amporo Ganso, Slim, Francis Wala Wala, le corps de Papa Lutumba est là. L'artiste musicien Papa Bombenga Jano est là aussi également. Comme vous les remarquez, Francis, Rose Cercueil, on débat de partout dans le monde que nous sommes là pour faire cette couverture, cette belle couverture de l'artiste musicien Papa Lutumba, les poètes, enfin les chorélas. Merci beaucoup. Pour laquelle on attend les corps de l'artiste musicien, poète, icône de la musique congolaise aussi également, que tous les Congolais de l'ensemble lui disent merci pour tout, merci Papa Lutumba. Comprenez que nous sommes ici parce que nous attendons le corps de cet artiste musicien qui nous a laissé. Et aujourd'hui, c'est l'arrivée du corps à l'aéroport international d'Enjili, au bus Touba journaliste, et puis par cadre, par officier. Il y a tout le monde ici. Au tozo la corps, il y a Papa Lutumba. Bon, tu as la image, tu as mataki na bis, tu as tozo yanzela nzela, tu as commis l'aéroport. Exclusivité, on annonce tout. Bon, on a cléboa.com parce que Pichumanga boss lady, moi c'est à Pembe et puis de la nation tonton on a patron à cléboa.com, Herman Amporo aussi, coordonnateur cléboa.com Kinshasa et puis chasseur d'images Francis Wala Wala, il est ici ensemble avec nous, une grande équipe de cléboa.com. On va vous montrer des images. Comme vous les remarquez déjà, le corbillard est derrière moi en train de passer parce que nous attendions le corps de l'artiste musicien Papa Lutumba, poète de la musique congolaise. Batebele bazapi ensemble na biso parce que la délégation bazo de partout dans le monde, bazo la poète icône de la musique congolaise à la personne de Papa Lutumba Oatika biso bauti ba France bauti partout hein. Ba Christian Kosi abai que nous azo fêter anniversaire naie na ndenge ya kin pour que aller la Papa Lutumba. Christian Kosi abota magi le 3 mai déjà abi Prince Bakali comme corps wana ezobima le 3 mai nazo ya la Papa Lutumba. Pourquoi pas Claire Bobo la baby face bazoli là aussi Papa Lutumba les plus beaux de Paris, MK Sainte Alice Oranjikoy bazoli la Papa Lutumba, mais sans oublier l'éternel code mondial Yaouli Moucheni abi Prince Bakali na la Papa Lutumba. Alors tout le monde est là, fidèles internautes, nous sommes cléboa.com, la chaîne d'actualité et d'information. Lelo oyoyo toza tellement n'a pas si chaud et ma capacité parce que tu dois perdre Papa Lutumba. Puis tu m'as les mingi depuis Papa Lutumba Koufa ainsi que de la nation Tonton Manda, bazo continue toujours coller la Papa Lutumba Oyaza, artiste musicien Oyako Tikalaka jamais qu'on a oublié dans la mémoire d'un biso congolais et puis dans la mémoire il y a peuple africain aussi également, pourquoi pas, parce que c'est un artiste africain, un artiste mondial tellement à Cuba babenga inga pe babi Prince Bakali musique il y a Papa Lutumba et Beta Atiba Koto, auteur, compositeur, parolier aussi également. Merci parce que nous sommes présents à Cor Ezoya, Koma Korekota na Corbillard, Nandenge Tokokene Nzela Nzela, la sécurité est assurée aussi également, je vous assure. Mais je vous laisse d'abord suivre ces images de ce dépôt mortel de l'artiste musicien qui nous a laissé, Papa Lutumba Simaro, parce que la RDC est en deuil, le peuple congolais est en deuil. Bana Lingwala particulièrement Bazana deuil parce que l'artiste est habité Lingwala aussi également. Alors suivez d'abord ces images, je ne peux jamais monopoliser ma parole. Merci encore une fois de plus à toi de la nation Tonton Banda, patron de cléboa.com pour le choix de Prince Bakali, l'espoir de la presse. Alors les badges et là Lutumba Simaro, merci pour tout. Ça c'est le badge de la presse aussi également. Prince Bakali est représenté par cléboa.com. Alors on va vous montrer ça, Francis Wala Wala. On suit d'abord des images et puis on va y revenir après pour faire d'autres commentaires aussi également. Et puis je vous assure que chacun va parler aussi à sa manière concernant cette couverture. Merci Francis Wala Wala.
Alors, fidèles internautes, comme je vous avais promis que chacun va parler à sa manière concernant l'aéroport international et Angeli Tozozela, corps ya Papa Lutumba, où déjà France, pour que Tokini na yango na hôpital il y a du cinquantenaire. Alors, Piroger a représenté, Piroger, porte-parole, la bouche autorisée de l'artiste Michel Weranson, Hugo de la Forêt. Il va parler aussi à sa manière. Est-ce qu'il est représenté par Weranson? On suit Piroger qui est là. Piroger, bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir vraiment. Donc, triste Netozawa. Tu es un sentiment sengoté. Tu es un sentiment mawa. Netozalawa. Tu es Koyambanzo. Tu es un kondo. Le poète Simaro Massi à Papa Lutumba. Tu es Koyambaye. Pambate. Papa Oterotika Biso. Le londe mukolo nzoto neye. Donc, yango moni toye awa na passe na mitema pour na to yamba nzoto en kondo to memango na morgue hôpital du cinquantenaire nde mukolo balengel pour na to bimisango nde to lela papa yango moni mwana mboka Piroger lolaka Congo na yena nous premièrement pour nous papa na ngai wa botinga azaka fanatique ya OK Jazz. Donc papa abotinga azaki vraiment fanatique ya OK Jazz et namona koli na banzembo na ba mela campo ya OK Jazz ba composition papa Lutumba na yebi yango belle ya blagite azwa pe leçon na ba maloba na ye yango moni vraiment na passe na mutema Piroger na ye malgré biso maison mère na minute tozo beta hommage à Papa Lutumba déjà tobeta na triomphal mais on a préféré na un aéroport pour que na manzo en kondo. Cela comprend bien osa représenté Weranson. Voilà, donc on a représenté le roi de la forêt on a mis 3 ans podium à beta na triomphal na hommage ya Papa Lutumba. Voilà. Alors par rapport à ça, namoni oza yomoko na équipe ya Weranson nenga sali choix na ye ya représenter à un aéroport international d'Angeli pose là corps ya Papa Lutumba. Alors étant qu'artiste et musicien parce que je vous signale déjà que Piroger Azalape artiste et musicien au départ a bêta pena opération Drago ya Weranson deuxième équipe. Étant qu'artiste et musicien bien que vous avez la bouche autorisée ya Weranson au sein la biso moi loko moko nostalgie ya Papa Lutumba pour na okanisa mémoire na ye. Na botama na sokelinga ngata mino nazina mokila nzamba takwe boingai na sala nini e koyatika kamoto soki ete wapi moyenga na bosa na yo soki oyo kingala likambo dati tunakanga tanga masusu e maema bomo mana mitema ya bato bango bazali kobebisa mokili soki pekana na motema e kolukanga na bandoto teo tuba e mama e tuba e mama e banzambo lo ba ver cassé ondiminga na mona passion salina nukotala mabeto kosala katoko eba kase na sima na sengi yo sosola ozali mwana yo bokoli olingi toka bwana toko mandebi nemi o comprendre mituna oyo nazwe ya notela mokili na koluka se na Bible kotisa mwana kelasi mokola kokola koya kosalisa yo e kolakisa ye ndoki te akoya kosilisela yo famille lakisa ye kokaba kokabezeli nde kobombisa kolakisa ye koswana te akoya kozanga baninga na quartier lelo eza nango biloba loba te s'il te plaît non essaie mission s'il te plaît malembe to malembe ozoyemba eza à l'honneur il y a Papa Lutumba oui s'il te plaît Piroger non tozo sur la sur Papa Lutumba et non sur Weranson. Merci beaucoup. Alors Piroger par rapport à Batonios partout dans le monde on a moni que des artistes musiciens baza awa Papa Verkus na Patouziana et d'autres artistes musiciens ne sont même pas représentés to moni même pas signal moro tant que porte-parole à Weranson et puis musicien ni no par rapport na yango tant on moni déjà président Verkus qui a mwanga nazalia wa cela veut dire on moni tous les musiciens congolais parce que président Verkus ça président ba musiciens congolais nyonso donc tant on moni azali cela veut dire on moni tous les artistes musiciens mais tout le but est que et sili batu bazoya batu non basi koyate batu bazoya bana nzela donc ti Air France qui tanzoto en kondo et qui ta au monde ba bilonge belé peut-être ba msupe ba za ba na ba bureau ba msupe ba salon c'est belé donc toro lo baté que oh non muta été Papa Lutumba azaki na likamba mutu te
azaki na polémique ya mutu te mutu akoboya koya matanga Papa Lutumba aza te matanga Papa Lutumba mutu akoboya yango aza te donc ndenge eza Congo Afrique mobimba monde entier eza tombé parce que baoba kwei wana azaki donc on a habité dictionnaire à musique à Congo tozwa esusu te nayebi te so nana nga obima na bamakanisi na bongo na bwanya oyo Papa Lutumba toyebi te mais pour l'instant aza te jouya depuis mortel bino pe bobeta mais sommer aza déjà enregistré mais déjà tobeta lelo tobeta be jour corps ebima na bino orchestre te na compte ya organisation oh tobeta lelo ça hommage ya Papa Lutumba oui tobeta siko na triomphal hommage ya Papa Lutumba podium wana oui allez tant qu'on rebima sur na pays du peuple toko beta donc Papa Lutumba to bando beta la rapport après ça biso maele belé par exemple côté à présent nga wera son so yoki nzambo lokola bela kufa conscience bela pasi ya bolingwa kanginga ibela na komitu na soki ya solo linga kanga mena moni bolingo yango so yoki nzambo wana soba maele a Papa Lutumba parce que wera son a utilisé on comprend donc Papa Lutumba azaki lokola océan oh que mututo na posa mai aki atoki ndambu ameli atoki ndambu a utiliser dans ça lokola Congo ba musicien so baza lokola ba province na bisio que Papa Lutumba mérité nyonso kutu to tia ta monde alors Piroger eza vraiment interview par rapport ya matanga Papa Lutumba netoza awa na salon officiel tozo l'accord pour na batu nyonso to bazo pesa bazo sala ba campagne ya mabe concernant arrivé concernant matanga ya Papa Lutumba sur ce qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport ya matanga wana oba lobela mabe qui oya royate oya message na yo étant la bouche autorisée ya artiste ministère Weranson non message ezara ke eloko asigezate Papa Lutumba embaki nyonso tu Papa Lutumba lobaki na bamatanga lelo koma lokola feti basusu na bisengo donc basusu bayaka kotonga mbeto mowei Papa Lutumba embango na kitikwala ayemba ngo na kitikwala donc na tango matanga ebele bayaka komilakisa batala ye bamona ye bayoka ye mais Papa Wemba alobaki matanga etikala repai ya matanga esila repa bapaya mais bakolo nango nesko etikala libela mawa wana o comprendre babiso ba oto ba fanatique ba OK jazz dans baba na OK za mwana ndako na mwana ndako do papa botina za yo message ya suka na bato nyonso to bato partout dans le monde à l'occasion ya entretien na biso interview à lelo ya rapport ya attente ya Papa Lutumba autres là parce que presse ça représenter tout le monde est là ba musiciens aussi également de bigeno ba représenté par Yemoko président Vercus mais présente physique aussi les Patouziane et Weranson représenté par Piroger message na ya suka ma fan tout ya maison mère et puis à bana okinos tout dans l'ensemble message Zara que tous les Papa Lutumba dans leur paix parce que de son vivant Papa Lutumba zaki na problème à mutute Papa Lutumba zaki kaka ko fula Papa Lutumba bimisa ba grand musicien ko na ba Carlito Papa Lutumba soki ngana linga madilu trop eza pona ba nzembo Papa Lutumba soki ngana linga pepe kale mingi pona ba nzembo lokola ba ver cassé wana ba nzembo lokola ba trahison nzembo donc trahison mabele donc Papa Lutumba zaki penza donc bibliothèque musique à Congo na kosenga to le dans la paix tranquillité tito kundaye en tout cas matanga Papa Lutumba zala bien de part et d'autre to se respecter mutaya komi laksate na matanga oh Papa Lutumba mi laksa na epete to zala kaka na discipline to lelaye na kimia le reste nzambe abatela ba oh biso pe to tikali voilà mais là regarde l'ICC non ça prend à peine à une l'ICC lelo mais Papa Lutumba sozo ba ramener ça l'ICC sozo l'ICC te ko lobate l'ICC lelo na lobaka aboye mowe ya kabarate oh yana biso akufa wana kabelenga te mowe ya kabarate kasi mowe ya tika kande merci. Merci beaucoup Piroger, lui il s'appelle Piroger, vous avez très vite compris que c'est Piroger, il est représenté, il représente Weranson j'allais dire, merci à toi de la nation tonton Mana François Wala Wala, et puis Vicky Mbelani papa na Kimberly, Miyake Beverly, ma mère Méline Zemba, tous pépélés en Betolo, Vicky Mbelani avec Fox, RMK Sainte Alice Oranjikoy, Christian Kosderen, joyeux anniversaire à toi parce que au Botamang il est 3 mai, jour il a sorti accord, il y a Papa Lutumba dans l'hôpital, il y a cinquantenaire, Christian Kos à Botamang il est 3 mai, jour il a sorti à Papa Lutumba accord.
corps et mamie Milinzema tous pepele ya mbetolo biso klebo tozana pour que tolela ensemble na badela na soto tombanda andolinga lutumba moi trop et puis Pichumanga boss les dossiers également Herman Ampo garçon slim François voilà on poursuit toujours chacun va parler à sa manière concernant le deuil de Papa Lutumba. Merci. Pour ba œuvre na ye mission nzamba pesa kiye aya kosala ba création ya sali et kotie na kati ya immortalité ya solo na tozali baike oyo tokokoloba lelo ke papa azaki na boboto mingi papa azaki na affection na bana na ye nyonso omoni mukolo yo lobi wana opesinga chair de poule tango lobi mukolo tango papa aye kozongisa oyo bebe na ye amemaki na maboko vi na ye mobimba aye kopona moko na kati ya bana na ye ya balanga nzembo apesaki manda chante mukolo wana papa alobaki liloba moko na bandi manda chante obosana te pour papa alobaki ketala Félix Wazeko azaliawa Mangasa azaliawa Emile Ngo azaliawa Willy Tafara azaliawa ainsi de suite papa alobaki na tikeli bino bana ona otu kotanga ba Mangasa ba Willy Tafara ba Wazeko ba Emile Ngo bazawana mengai pe kuna ozoka sœur nanga kuna pe panga o confirmer hein kuna pe epanga na kozala na bandaka toujours na banda toujours ko batela bino kozala lisu nanga kozala pe na bino engi ko ba ke papa ke ime papa azali kaka pour seconde tozolo baboza na kati ndako papa tala mutema malamu azalaki nango tala boboto bosalisi azalaki nango tala muziki kitoko ya beti atikala ko o ba mamba lobaka ke botika ko yemba makamba soni atikala ko kata mukolo monte papa Lutumba na nzene mo yemi makamba soni donc engi ko lobaka biso oye biso lelo tondimaki te po papa ki nayi mobimata lelo toza na aéroport Angeli toza kozela ye boye na ye kozala lokola boye ya mutu nyonso toza na bomoi te eza pasi munene mais tozali komilengela po ete tokoka yango toza kosenga na bakonzi ya mboka ba protocole batika biso bana lingwala ba respecter protocole biso pe tokopesa po toyebi ndenge balelaka biso na lingwala toyebi ndenge tolelaka bandeko bapesa biso opportunité wana tolela papa na biso mokotozo kotika na ndako na ye ya suka toyebake eza kaka au revoir parce que Lutumba kozala kaka pour apport ya Lutumba na ona kolobaka na français na civilisation ya universelle na culture ya universelle ndesko bokomona munena Lutumba bomoni Bob Dylan bautaki kopesa ye prix Nobel mbolo eleki ya culture Bob Dylan akoma mukandata Bob Dylan akomaka banzembo mais so natali ba chanson ya Bob Dylan natali ba chanson papa Lutumba soto bongoli yango na français na anglais loyi bokoyoka ke e ko intéressé pe jury ya prix Nobel e ko intéressé pe UNESCO ya koyeba ke mutoyo apporter loko moko munene et ko intéressé pe même académie française parce que maloba mingo tozolo baka na français lelo oyo tozo bongola ndelinga lezo koma na français be expression na mingi yoka nzemba Lutumba nzembo nini ya papa Lutumba yoko koyoka soko zali mwana mayele mwana ya bwanya okoki ko apprendre que c'était un choc, même si aux élèves que non, vu âge et état de santé, que nous avons bien minute, mais ça fait toujours un choc, une douleur, une pensée. Mon ami, toi, nous, quand on a sur raison, nous, sur les cas qui n'ont pas bino, ou to botamaki, ou to ebaketi, tant au qui n'a voiture, au fan, au qui non, nous avons bien donc ça, quand moi, choc mon co, et on évolue quoi. Ok, jazz, bana, ok. Basara Tata Morot. Wenge BCBG. Eza bango nyonso ka Tata Morot. Clan ok peka Tata Moko. Par rapport ya Papa Lutumba ndenge azalaki na bino. Obino boza bana na ye. Bono za na ndeni. Très bien. Il y avait deux aspects, il y avait l'aspect familial. Agera Bisso, Ti, Akenda. Soboyebi bien 80 ans on est à ça qu'on a 1, 2, 3. Donc il y avait aussi l'aspect artistique, tout comme qui est indirectement quelque part un peu rival. Mais bon, ça c'était professionnel, mais au niveau familial, tout cas tu as une relation normale, correcte. Lycée Sénine. Ah, ils ont belé.
mwana yoka batolia mikolo kamwa kiteti nanga azozongisanga nayoka atoli naye baya ozwa toli epa na ye mais bon emongo. Alors, fidèles internautes, comme nous avions promis que Toto c'est l'accord, il y a Papa Lutumba, les poètes, un grand artiste musicien de notre pays. Alors, le corps est déjà là. Ah, Toto est là, Papa Lutumba. Tonton Banda de la Nation, patron de Clébois.com, Pichu Mangaya Boss Lady. Il y a Willy Mouché Nico Damboka, Vicky Mbelani, Papa na Kimberly, Mia et Beverly. Tonton Tsamouna Palace. Et puis, Clairbeau Boula Babyface, les plus beaux de Paris. MK Saint-Alice au Wanjikoy. Tozo Lela, Papa Lutumba, Christian Cos de Rennes, joyeux anniversaire. Les corps est là. Fidèles internautes de Clébois.com, le corps de Papa Lutumba est là. Enfin, de la Nation, Tonton Banda Pichu Mangaya Boss Lady, Clébois.com. En exclusivité, le corps de Papa Lutumba est là. Les officiers sont là. Et les agents de sécurité aussi sont là. Les corbières est là avec les cercueils de l'artiste musicien Papa Lutumba. On a vu aussi la présence de Papa Bombenga qui est là devant. Le corps est là. Dozo Kende, morgue, direction morgue. Ensemble sur Clébois.com. Nous sommes là de la Nation Tonton Banda. Comme vous l'avez remarqué, les agents de l'Ikondi Protège sont là. Les agents de la sécurité. Ensemble, nous sommes là pour vous faire montrer des images. Comme vous l'avez remarqué, Herman Amporo Garçon, Slim, Francis Walla Walla, le corps de Papa Lutumba est là. L'artiste musicien Papa Bombenga Janon est là aussi également. Comme vous l'avez remarqué, Francis, Rose Cercueil, un débat de partout dans le monde que nous sommes là pour faire cette couverture, cette belle couverture de l'artiste musicien Papa Lutumba, les poètes. Enfin, le corps est là. Merci beaucoup.